Mbote mama. Mbote papa. Mama kombo nani? Kombo nanga mama Kecha. Mama Kecha ovandi wapi? Afandi na Libwa. Voilà, mama Kecha lelo memi biso nini? Na memeli bino elubu ya nzaula. Elubu ya nzaula ezolambema na nguba ya mobesu, mafuta na biso ya mbila, ndembi, mungwa, tomate, litungulu ya oignon na litungulu ya hai na mbuma na biso ya pilipili. Nde elubu na biso ya lelo ya bukoko ya nzaula. Ok, nakomi na etape ya kotia nzaula nanga na mai, efanda na mai, tu ata ba 15 minutes, nga longola ngo natia ngo na nzungu na lamba ngo. Ok, nakomi na etape. Ebimisa mai vert. Natia ngo na mai elemba. Elemba evimba. Nakomi na etape ya kobongisa nzaula nanga. Totiaki yango na mai. Nzaula na ngai moto akoki komona yango eza neti manyoka, me manyoka te, eza biloko ya kolia. Moto akoki komona yango ke biloko eza na sens te. Nzaula yango oyo ezaki ya mobesu, bomoni ndenge evimbi. Nzaula eza neti basinga. Eza neti basinga braza oyo tokangilaka yango suki, me eza biloko ya kolia yango oyo nzaula. Eza neti basinga. Ok, akamoni yango neti bilamba. Ok, akomi na etape nakomi na etape ya kokata yango. Nazokata nzaula. Nazokata yango boye po efacilite ngai po nalalisaki yango na mai. Natiaki yango na mai po elemba. Epesanga pasi te po nakata. Po ndenge eza kokauka bongo mwa kata yango eza te. Boye. Mai nanga na moto. Nzaula nanga na moto. Bomoni ndenge evimbi. Ezaki mike mike, me evimbi ekomi minene. Ok.
nzaula na ngai yango oyo atiango na moto, azotia biloko nyonso po etoka sika moko. Abandi na batomate na nga na tie nazwi matungulu na nga na tie, nazwi bandimi na nga na tie, nazwi mwa mungwa na nga po yango eza na mungwa, natieka mwa mungwa moke isini. Nazotia pe nguba na nga mbala moko yango oyo nazotia pe mafuta na nga mbila, yango ezaka na mai nango ekobima. Après nazwi ai na nga na rape, natie zuma pilipili na nga na bwaki. Na sipi tokomi na etape na balola nzaula na nga, namona yango soki tokomi na etape nini. Ok, nafungoli kifiniko na ngai, fungoli komi kobalola yango. Balola nzaula na ngai, omoni ndenge ebimisi mai nango, ebimisi mwa mai na bango. Ngai nakoya kotia mai na biso ya naturel kopo mobimba etoka mpona kitisa, po eza neti banzete fale ebela bien na nguba bato bamona mwaya ya kolia. Ok, moto mosusu akoki kokanisaki eza fumbwa, me fumbwa te, eza nzaula. Eza nzaula, eza basinga-singa. Komi na etape ya kotia mai, atie kopo na nga mobimba po nzaula na nga etoka. Bomoni ndenge evimbi po etoka. Ok, vas-y. Ok, tokomi na etape ya kokitisa. Nabanzi ke biloko na nga ebeli, yango oyo ebeli, nangi nakitisa yango. Oui, maman, tokomi na etape nini? Ok, tokomi na etape ya kopresente elubu na ngai oyo namelaki bandeko oyo bazolanda ngai journal lelo. Oyo eza nzaula. Nzaula oyo nauti kopresente bino yango oyo ebeli. Nalambi yango na mafuta mbila, ndembi, tomate na nga mbuma, aye na litungulu ya oignon na pilipili na ngai. Yango oyo biloko na ngai ebeli, elubu na nga ya bokoko yango ebeli. En tout cas, bao balandaki nga mbala nsima bokolanda nga lisusu. Bye bye.
balandi oyo balandi nga lelo mpona barecette na ngai ya lelo baelubu na ngai lisusu nde yango nazopresente biloko nalambaki bainvite na nga banyema nanu basepela nango nanu balia nango nanu mpo bandimaka ete base retrouve na mboka. En tout cas mama Moseka yo oyebi kolesa bana oyo ya Congo biloko kaka ya naturel. En tout cas umela mama na ngai bisika ofandi Zamba apesa o bomoi apesa o pe makasi ya nzoto po ndenge olesaka bana na o biloko ya naturel. En tout cas umela mama baza ebele te bainvite na nga bango oyo biloko nga nalambi bikocha na nzaula na ngai ebeli bainvite na ngai bango oyo bazosengela mpo balia na lumangu nyonso. En tout cas à vous autres tomonani mbala nsima bye bye. Allez, mes invités, la table est prête. Merci beaucoup. Ok. En tout cas, Rite, bon mekana biloko wana soki eza ndenge nini bopesana losango na baoyo bazolanda biso na chaîne YouTube oyo eza ndenge nini papa? Na mekana mzaula. Mekana mzaula. Il y a solo. C'est plus dans fort. Quand je vois ça, je me rappelle toujours de choses comme on mangeait à Kananga, tout ça. C'est plus dans fort. Les habitants fort. Au café, on n'avait pas vu à Kananga, on zaoula. Donc, on a dit kocha, tout ça. C'est bon, maman. En tout cas, merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Et Sagevon vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, papa la bango na maman la bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika ni mbisi ezali, po tokoki pe koya kotikela bino ngo na ndako. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Moseka de Malewa moderne.